Kambo papa ndenge balobelaka yango na 5 mois était accident oyo esalamaka ezalaka na tina na zuwa nini misala ya Yelusalemi ezali kokende liboso. Ntina nini Yelusalemi po awa ebandeli ya makambo eza boye te papa ndenge balobelaki yango mpe bakanelaki basala likambo moko oyo ezali ete ekodekuraje bapapa yango nde accident esalamaka. Me likambo nini emonanaka bapapa bazalaka na mawa mingi na motema pamba te oyo basalaka likambo wana o babongisaka likambo wana ya accident bazalaki na kati na lingomba yango koreki o mukolo wana bapapa bazalaka na mawa mingi yango nzembo oyo ebimaka ete kalunio ngingiko bapapa bazalaka na mawa mingi mpe nzembo mosusu yaki kobima ete oyo basali boye o nde bazalaka na ngai toyebi nzembo wana koreki soki mama Clémentine aza wana yebana banzembo nyonso mibale wana po tokontinue attitude oyo ezalaki na bapapa na mokolo wana yango nde banzembo nyonso mibale wana po ezala na esengo ezala na mawa koreki abanaki kozala mosika te na bapapa. Maman Clément. Merci papa. Kunyongingiko kukendala dingiko ndiongaza kumpasi zitwasanga munza kunyongingiko kukendala dingiko ndiongaza kumpasi zitwasanga munza nani munza yamvimbale ndakuva ngembi vokaditukidi kwa tatako ngeyevonyo ngeyevota tale pasi zikwizanga munza ngeyevonyo ngeyevota tale pasi zikwizanga munza nani munza yamvimbale ndakuva ngembi vokaditukidi kwa tatako ngeyevonyo ngeyevota tale pasi zikwizanga munza ngeyevonyo ngeyevota tale pasi zikwizanga munza. Deuxième couplet nango. Ndombe wavwezoka ngeukuntomesa ndiongaza kumpasi zitwasanga munti ndombe wavwezoka ngeukuntomesa ndiongaza kumpasi zitwasanga munti nani munza yamvimbale ndakuva ngembi vokaditukidi kwa tatako ngeyevonyo ngeyevota tale pasi zikwizanga munza
ngeyevo nyongene ngeyevo tatale mpasi zikwizanga munza momo mavanga mene mfumu wanke ndayi mavangu masatana tatange wamvana kisalu ngaumbe mbole salu kya kukya neneta tanga banani basala kyo kubika fulu kwa boba vutukidi kwange munku mbwaku momo mavanga mene mfumu wanke ndayi mavangu masatana tatange wamvana kisalu ngaumbe mbole salu kya kukya neneta tanga banani basala kyo kubika fulu kwa boba vutukidi kwange munkumbwaku tata ungwe tata ungwe mfingulu yentya kulu tata kwame mwanaku nzele yenkenda yekyadi ntima otitaranga tata mpila nkenda muntima me ubakubikile fulumu ya kwenzo boba salanga ya metata bavenge mampile yisongelendo kubavisange yese boba salanga ya metata bavenge mampile yisongelendo kya kubavisange yese nzembo aliboso kunyongi ko kukendela dingite koyoka mama wa te mpe koyoka pasi te kolela na yo ekopesa pasi na mokili nani na mokili mobimba akoki kosala yo mabe papa soki owuti mpa batata te yo soko oyoki mawa yo soko mileli pasi ekoya na kati na mokili. Deuxième couplet moyindo atiolama nana kobongisa ye kasi soki kolela na yo ekoyesa pasi na mokili wana nzembo aliboso esili ya mibale oyo esalami donc accident oyo abana jeteki oyo esalami tata ezali misala ya satana tata yo moto opesa nga mosala kasi osundolinga mosala na yo ezali monene banani bokosala yango tata bongisa esika na ba oyo baye epai na yo na ntina na kombo na yo tata yokanga kofinga mbana kotiola epai yanga mwana na yo nazali na mawa mingi motema ezali kotutama oyo baye epai na yo bato basali makambo oyo tata oyo tosalaka na bango elongo kasi bongisa esika na oyo baye epai na yo na ntina ya kombo na yo yango wana nde explication ya nzembo papa. Merci mama Clément. Merci papa. Yango touti kolanda na ebandeli ya papa Simo Kimbangu Kiangani ndenga abengaki batata pasteur sujet pona nini kofingama kochola zonga no mama Clément. Merci papa. Tina nini denga ba papa balobelaki yango ete ebandi na mobeko pona nini ba papa batiaki mibeko yango baki komonte ba plan nyonso wana ete makambo nyonso wana ekoka kosalama donc mobeko surtout Yerusalem a Yerusalem kosala boye te soki elobi Yerusalem elobi ete na bisika nyonso lingomba ekei na baparoise mibeko ya Yerusalem yango fo etambola na baparoise kasi awa batiaki mibeko liboso yango moyini asilakaki elelo na papa Simo Kimbangu Kiangani nini etiami liboso mubeko soko sali mubeko na lingomba tata Molimo Santo
nini eko yaka foke no sala etumbu kasi bazoko boya kosala bitumbu anande bangonde sikoyo bazoko kende kofabrike makambo oyo esengeli te yango tokolanda mwa message muke ya papa Dangenda kaka ndenge eza koleka lelo ndenge wana mpe na ntango wana elekelaki na ntina na mibeko. Esika nyonso tu yo ozali kubusana te nde ozali na misu manzambe kwa konso fuluki na kiwena yindula mwana wako ntima vo buntela mane va fuluki aki tata nzambi mfumu wetu Yesu Kristu ye tata mwanda bene ye mono ntwadi difuanane kwangeye mama ube tata nkengi tata ube mama nlongi tata ube mama selo mama ube tata pasteur difuanane tobaka minsiku tatula mona kati kwa ntima mieto kadi mona minsiku kaka tulenda nungina nsiku miluta tangulwa bilumbu bibi konso ya telele kwa batata pasteur baselo balongi kandi beno bakengi muna mulukwa na longelanga kaluvila kaniko vo meme kumatai utanga ubenga tukuliki ngatu kumarka ngatu kuyowani ngatu kutukweyi tekatanga siku mosi muna konsolumbu muna kuna munkoto sambu kikalanga kuna bilumbi ya bioto kalendi teike sabala sambu kikalanga kuna nzo muna konsol suka batengi siku mosi ale bele tanga kwa konsol akazole tanga ditu tatangile siku mudia mna nkiami twa kala babata kana yenzambi eto kansi ba mama bukena vo beto mwinda bantu batu bokele mazuzoba ebetu simbinina diambo dina muntima meto tu tomada simbinina vo beto tumazoba mami siku idi ado luto mabonge misiku la tula mwana ntima mieno mpasi vola mwana na yemfumu eno vo misiku nkatu salukia fwa vo misiku nkatu salukia fwa kadi beto katuluni siku ko esevre de bundi de beto kadi lele na tunga mako kansi wunu kibato yendele mandenga mutindo ba mama batata eske tofutuka kunima mudia mambo mapila yina tofutuka kunima tojunga sima wana ondire balat sibisu ilamba ya ndenge mususu wana mpwate tobanga boni tobanga bamususu wajungi si réponse bamususu wajungi seta boni tobanga ba mama pe batata ya solo ngai na lingi nde tokuma musika na mulo huyo malgré les kamandenge wana kansiku jugi sabisu simate wana bachi yango mpwate bakukwa kudekuraje bisu pwate totika soko totike bakuseka bisu kasi boni bozali wapi soko benga mizoba mpaba te uzali na mwinda na yo ezali kongenga kuleka minda na bango nyonso tu wana yango wana ne bachi bisu nkaka yango wana butoyea wana Yerusalemi nakamata oyo ikuku kupesa binu lisusu moto na njuto na binu oyo ikuku kutamulisa binu
kusekana yango te soko ozalaka ndoki bwaka yango pardon soko ozalaka motu na kotonga baninga bwaka kotonga baninga soko ozalaka motu na ikobo bwaka yango muyibi bwaka yango mutu na kubunda bwaka yango kutonga baninga bwaka yango ngai nazali na mpusa nde tokenda liboso ubie tovanda kaka wo soko esengi na biso ete tokenda liboso malamu nde solo tokamata mibeko esika nyonso tu yo ozali bapesi yo ntango oteya kamata mobeko moko otangi olobi na bango likambo yango elobi nini ale tanga esika mosusu ndenge yo olingi ndenge nzambe atindi yo biso bantu soko tokamati mibeko totia yango na mabenga antuka okutala kaka soko esika nini tokokende me tozala bana na botosi merci makambo yango ezomona te yango te bapapa balobelaki yango lelo tokamwaki bato moko ya leta mpe basoda bakoti na Yelusalemi na liste ya bato oyo fo bakangama na nkamba ndenge papa Mfumalongo papa Simukimba Mjanga na lobeli yango donc bakonzi nyonso ya nkamba na ntango wana ezalaki na reine ya papa Mududu mutu asalaki mbeba tolandi bambeba oyo nyonso papa Diangila ati koloba mutu na bitumba na kati na Yelusalemi to esika ya lingomba mutu na ekobo mutu na koswa na koyinana mutu na kotonga tango akangami na kati na Yelusalemi balobi ete ezaleli na yo wana ekokani te po ete ofanda na Yelusalemi bapesi ye kimbangi ete abima libela na Yelusalemi zala no mundimi kasi koya kofanda susu na Yelusalemi te ake kofunda na leta ke natikaki lupangu na nga kuna babotoli nga lupangu natonga ndako na nga kitoko kuna babotoli ake kofunda banda de la ville ti o bapesaka kimbangi ti na sekuna mutu andengwana lelo kaka makambo yango ke baye kokanga bato nyonso wana oyo pe bato na lingomba balakisi tala mibeko oyo eza na kati na Yelusalemi boye soko tosi te ataku totongi building ndenge nini na nkamba wa fo kaka obima kotala lisusu ndako wana te ndako wana ekomi ya lingomba yango tosalaka ete mutu oyo akozwa lupangu na nkamba fo lingomba ayeba pe mobeko mobimba na mibeko kuna na patrimoine bakombaka ete soki osali mbeba lisumu oyo emonani na bato nyonso obimi libela ndako wana otiki yango na lingomba kasi kokamwa lelo likambo wana esalami bato bayeba soda baya kokanga bato na Yelusalemi tolandi mibeko ya papa Mfumalongo papa Dangenda kontima sika tozali te tozali tolobi ete bandako ya Yelusalemi bakoki kofutela yango te oyo baza kofutisa bazali to bazali te makambo oyo biso te tozali kolobela yango
batata ezali mibeko po soki totosi mibeko batata te tolongoli yango batata bakozala biso problème te problème makasi olandi bango moko papa dengela alobeli yako soki bango batosaki mibeko te ngomba nde ekomi na ntango oyo te tala banda papa mfuma mbanza papa de alonga na tiki biso na l'an 2001 soki mibeko te nde tokomi na etape oyo tokomi te nde mpasi oyo baza kobimisa wana bango nde bazokende kofinga tolandi yango na maloba papa mfumu alongo papa dangenda kuntima ye moko premier chef spirituel mibeko yango papa Simo Kimba Unkyangani ngambo nini oyo amemi awa aza kotya mibeko liboso tolandi malamu atika na ye avant yango toza kosenga ntango nyonso courage na papa Simo Kimba Unkyangani nyonso wana baza kosala ndenge wana po ete ose découragé tolandi malamu ndenge papa dangenda kuntima duni tose découragé soki tose découragé papa alobeli yango wana satan azwi nzela ya mibale ndenge nalobaki na kokendanga mosika mingi te mingi ntango tolandi ete papa Simo Kimba Unkyangani atindi batambolisi po ete basala bandako tosomba mituka likambo si ekei na mokili mobimba oyo biso moko peka na kati tolaya papa alobi boye eza kaka maniere po ete azwa mbongo elobami te kasi tolanda ngo ye moko papa dangenda kuntima na ndenge asengaki mituka pwana lingomba pwana Yerusalemi praise bantu bazebi ketukweyu kututakwenda kina sumbula kibwidi ebututadidikyo dingenge mpasi batata bantu bena fwedi akamana kisida ngindu kwa ndazi tulueki botu mwindi tudi potara lagana ye papa nkulu tu tata mfuma mbanza imono ngindu kwa ndazi lueki mampila yina ngaka tuleni makona moni di akako idi adudu ba mama batata votu foti kalezi kamino za betu kibeni mampila yina pasfioti kadi ba chauffeur ba beto ba foti zola wa kansi bima bia deva mpasi bikala nitakuza kaka chauffeur bele kamino ya mosiri bundu kansi bongele chauffeur wana kungana untudidi bubu kafuti kwenda mananzile zina zikazolele yani vraiment di amudina mpasi ditu yenyi batata bena ba mama eske to yambule kisalu di amuda bisumbula bempile yina lolingi toti kabusala mpwana makama ndenge wana ba mama batata tomoni mpasi na kulubaka yango mbala na mbala yo kimbangiste ozali nani ezali mulai kasi
tolingaki nani totya mokuse nango na mai oyo mazali koleka. Mfuma Longa alobi yango na Kikongo ke soki ezalaki mituka ya biso moko nde likama ya ndenge wana esalamaka te. Mpe aye kobakisa ozwaki mbangiste otie chauffeur oyo azwaki mbangiste te, amesani bizaleli na biso te, akosala na ndenge ye elingi ye. Ezomona te, ezomonana te. Donc elingi koloba ete bapapa baza kopesa biso chance, biso mpe tozala na mituka ya biso moko eza boye te. Na biso mpe bandimi tosomba mpe mituka mpo epesa maboko na lingomba eza boye te. Papa apesi chance. Si alobi malamu atango wana osombi mutuka na yo zwa moningano mondimi opesa ye musala wana, yo mpe bapesi yo mutuka tosa esala teke aza moningana nga mondimi ata nasali boye akokomprendre kaka esalama te esalamaka te ebele aloba ya papa Mfuma Longo papa dangenda kontima. Do biso toza koloba ke programme nyonso papa Simoki Mbangu kyanga na pesi ya mituka eza po azwa mbongo. Papa dangenda alobi ta alobi yango te. Tolobaka ngotango nyonso ye moko alobaka eke mai oyo azali kosala batata nde baza kotinda ye, batata baza kotinda ye. Biso mpe toza kolanda kaka na nsima na ye oyo ye alobi biso baconseiller yango tokolanda. E biso nyonso mpe bandimi yango nde tokolanda. Yango papa Kabemba na papa Elebe bo le canon ba verset biblique na ntina ya mibeko ndenge bapapa balobeli yango. Oh likambo esalaki biso pasi vraiment na moi eke ya komona eke yo mondimi osali mbeba na kati na Yerusalemi babimisi yo kasi okei ale po oyebani na bato ya minene ale kotinda convocation ale kokanga bakonzi nyonso ya Yerusalemi oza mondimi mpona nini osalaki mbeba ana kati na Yerusalemi. Est-ce que ça malamu? Biso bato toza na makanisi wana totika makanisi ya mabendengo wana yango tozalaka na kobanga mutu aye kosenga o atonga ndako na Yerusalemi po bapesa ye espace ezalaka na biso mpasi. Lobi okini na lingomba mosusu ale oza koreklame ndako na yo ale oluka baklient baya kufutela ndako awa na Yerusalemi nzoka nde epekisami. To autorize te tata balobeli yango yango biso bato oyo totongi bandako tozo continue kofutisa totika likambo wana noki tango bakobimisa yo ale yo koza susu bato makasi baya kokanga Yerusalemi mobimba. Soko okangi mokonzi ya Yerusalemi okangi nani? Ça les passe. Papa pasteur. Merci Nkolo lopesa biso mususu baloba. Tokotanga ba chapitre mibale ndenge Nkolo musala peselaki yango. Moko na Ancien Testament ya mibale na Nouveau Testament ezali kolobela liloba moko. Totangi yango na Josué chapitre 1 versets 7 à 9. Tobandi kotanga yango na komba tata mwana pe limusantu. Josué to Yosua mokapo ya liboso nzela ya sambo kino
ya libwa ya solo zala kaka makasi mpe molende mingi mpo otosaka malamu mibeko nyonso oyo Moïse mosali na ngai apesaki yo kotika yango ata moke te mpo okoka kolonga na banzela na yo nyonso. Mikolo nyonso tangaka mokanda ya mibeko oyo kanisaka yango butu moi mpo osalelaka nyonso oyo ekomama na kati bongo makambo na yo nyonso ekotambola malamu mpe okolonga yango. Kobosana te na lobi na yo zala makasi mpe molende kobanga te mpe kolenga te mpo ngai Yawe Nzambe na yo nakozala na yo bisika nyonso okokende. Toke kotanga na Nouveau Testament ndenge nkolo Yesu alobelaki. Kuna totangi na Matthieu chapitre 5 verset 17 à 20. Matthieu to Matai mokapu ya mitano nzela ya zomi na sambo kino tuku mibale. Etangeli ezali boyi na komba tata mwana pe tata molimo santo. Mateya pona mibeko. Bokanisa te ete na yei pona koboma mibeko ya Moïse. Mpe mateya ba prophète. Na yei mpona boma yango te kasi mpona kokokisa yango. Nalobi na bino ya solo ti tango likolo na se ekolimwa bokoki kolongola eloko moko te na mibeko ata mwa lettre moke ata mwa ndambo ya yango liboso makambo nyonso esengeli kosalema. Yango wana moto oyo aboyaka kotosa ata mobeko ya moke mpe alakisaka bato mosusu basala bongo akozala moto ya suka na bokonzi ya likolo. Kasi moto oyo atosaka mibeko mpe ateyaka bato mosusu basala bongo akozala moto ya liboso na bokonzi ya likolo. Nalobi na bino boluka kotosa Nzambe koleka balakisi mibeko na bafarisi soki te bokoki kokoma bato ya bokonzi ya likolo te. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo. Bona tile na mobeko na kolobe la généralité. Pasteur papa pasteur atika lukula ndengedi. Na kolobe la généralité lokola tozali mibale to bisatu soki papa pasteur ayi kokuta biso. Mobeko na biso na kati la lingomba toyebi ke mobeko batangela biso ngo Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Batangela biso mobeko na Deutéronome chapitre 5 verset 1 à 21. De bozongeli ya mobeko oyo nkoko na biso Moïse asalaki. Batata ba mama mobeko ezali nzela ya Nzambe oyo alakisi na libota oyo ye moko aponi pota azala mokonzi na bango bazala libota na ye to bato na ye. Nani apesaka mibeko? Mutu apesaka mobeko oyo azaka likolo ya bato nyonso ye nde mutu apesaka mobeko. Donc mokonzi na kana biso awa na bunzambe ezali Nzambe tata ye nde apesaki mobeko. Mpona biso tofandi na kati na Yerusalem mokonzi abule mokonzi ya lingomba ye azali kopesa mobeko ta azali kolendisa yango mpote utaki kuna banda na papa Simon Kimbangu banda na bamvoala na bango ndenge baza kolendisa biso mobeko. Batata ba mama mpona nini esengeli bapesa biso mibeko? Mobeko epesamaka mpona kolongola bato na boumbu ya Satana. Po bato bozala na boumbu ya Satana te esengeli ozala na mibeko. Yango bapesa biso mobeko elongola biso na boumbu ya Satana. Mobeko epesaka biso lipamboli.
toluti kolanda ndenge papa nkolo auti koloba awa moto abuki mobeko arate babonde bapamboli nyonso abimi libanga akomi moto makasi ake koluka mampinga po te baya kotungisa Yerusalemi. Mobeko ekolongo yango tobengi accident spirituel. Mobeko asalisi accident spirituel abetisi libako na kati na Yerusalemi. Na yebite moto ndeko na suka ne kozala ndenge nini. Mobeko ekopesaka ba esengo esika yango ezali. Mobeko epesaka esengo, mobeko epesaka kimia. Na kolika bateki biso ko pe bokolo yenga na ndako Nzambe. Mobeko ebongiselaka bandimi bomoi ya seko. Oyo tata pasteur azoloba le salut de nos âmes. Ne to komelaki bandimi. Tango obi mondimi esengeli tozala penza na mobeko makasi po toso bongisa bomoi na biso. Mondimi momebi beko ekososolisaka mondimi mposa na Nzambe po te oyeba Nzambe. Tata pasteur auti koloba ngo sika wa ete biso eza na chance po te Nzambe amilakisi epai na biso po te tozali na mobeko tozali kolanda ye. Yango nde amilakisi epai na biso toyebi te solo bazali bato lokola biso te mete azali Nzambe. Wana nde bolingo ya Nzambe epai na biso. Mobeko ezali nini pona mondimi? Mobeko pona mondimi ezali libération. Solo soko za na bolimi ofungwami okangwami na mikakatano nyonso na kati na mokili. Ya solo na tembete biso nyonso toyebi histoire ya Lingomba na 1921 tango papa Simon Kimwanga bandaki musala apesaki ordre apesaki mobeko. Batata balobaka na biso te 9 ans mbula mwambe mutu moko akufaki te na contre nyonso ya zunga mobeko elongoli liwa eyaki na mokili na nzela na mobeko zanga kotosa mobeko tala tango batosaki mobeko liwa ekibi kati na biso ezali ndakisa elakiseli pa na biso bakimagistre soki tokosalela yango bongo tokomona yango ndenge batata bazali kobongisela biso yango batata bamama mobeko epesaka kimia ndenge na uti koloba futo lukaka isika tozali futo lukaka mobeko na makasi to mesana na yango to luka yango peza na makasi parce yango nde taka kimia yango nde pesaka développement ndenga apôtre Paul alobi na Hébreux chapitre 12 verset 14 ete to lukaka kimia na batu nyonso pe na boyenge bene yaka na mobeko soki bongo te mutu moko te akomona Nzambe. Mobeko ezali mosungi mobeko ne mosungi yango nde tungaka biso esika nyonso nga nazali ngai moko papa Mfumalonga alobi yango te esika yo ozali kobosana te ke liso ya Nzambe ezali kotala yo. Nzambe akotala yo surtout soki mpenza ozala mobeko akozala penepene mingi na yo. Proverbe chapitre 4 verset 1 suivant soki kotango komona yango. Mobeko ezali lipamboli epai na biso ya solo batata bamama babi oyo akobatelaka mobeko akobika mpona yango. Soki obateli mobeko te okokweya mpe kaka mpona yango. Lévitique chapitre 18 verset 5. Autant qu'on peut atteindre Ézéchiel, le chapitre 20 verset 11. Batata ba mama mobeko yango ne kolakisa yo Nzambe azali nani. Po yo lingo yeba Nzambe mobeko. Batata na biso na kati na désert. Oyo Moïse azali koloba bango balinga koyoka te. Balinga ki bakeno komona Nzambe. To yebi yango nini ekwelaki bango na Exode chapitre 19. Alors batata ba mama mobeko ezali likamo mutuya mobeko ekosantisaka ekokomisaka mutu bule bazopesa biso mobeko masanote ezali pote eza na ntina monene po tokoma bule parce que Nzambe ye moko azali bule. Lévitique chapitre 19 verset 1 à 2. Soki tozala mobeko te moyo soso l'appelle lisumu ezali te mobeko kopesa yo lolenge kosala examen de conscience. Pote yeba mobeko moko de kosaleli yango lisumu moko de kosaleli yango okoyeba ngo grâce na mobeko.
parce que oyibi nabuki mobeko koyiba soki nasali boye donc mobeko oyo nabuki yango donc mobeko eza kopesa eza lokola rétroviseur ntango oza kotambola mpo te nini osala nani mpo na nini moto abukaka mobeko kozanga kondima ntango toza na kondima te yango nde tokokwesa mibeko na tata nzambe yango na batata bamama esenge na biso tondima ndenge tokuti kotanga na chapitre ya liboso kozanga kondima moye tocomprendre makambo ndenge ezali koleka ezali te azali kosala makelele belebelebele nde bakobaka les tonneaux vides font beaucoup de bruit bato wana baza kofinga nzambe molimo centre soki tozwi niveau na bango nayebi te peut-être ata 5e primaire asalaki yango te basi azokososola te likambo ezomona na miso na bato ye azomona yango te yango na nzambe alobaki papa alobaki mikolo ya yenga toza bilema makambo place bato bazopesa lokumu place bato bazokosepela me moto azokende kotya mosapi likambo te lokola ameki mozindo na mosapi akomona yango kaka soki tokondima nde tokozwa bososoli nde tokosala makambo minene ndenge papa outi kotolani na bandu kuna soki tokokangama na mobeko batata bakangama na mibeko nde basali réalisation nyonso toza komona batata baza kokangama na mibeko ndenge vitesse oyo tozali komona ezali mibeko nde moto eza komema biso mobeko ekopesaka biso makasi kotoshite mpo te bandeko bazali malobili bapoint mitano oyo mpo te nasala resume makambo nyonso nazali koloba mobeko ezali nzambe ye moko. Exode chapitre 31 verset 18. Exode 32 verset 16. Parce que mobeko ezali loboko ya nzambe. Soko omoni mvola mfumu ezali nani? Mfumu ye moko. Mibeko ezali bokonzi kino lelo mobeko ezali bokonzi. Kosala moninga te yo lingi basala yo te. Nana kosepela bayiba ye awa. Yango pe bateka biso tanga bayamba biso na Romains chapitre 6 verset 1 de tozingi la mona masumu mpasi vont tsambuza wokela demeurons-nous dans le péché pour que la grâce abonde. So to wumili na masumu lipambule ko yate. Et c'est to battre mbeko na nzebe poto zo lipamboli. Mibeko esalami pona biso bandimi. Mobeko esali pona bo bandimi. Mobeko esali pona bato bazali kondima te. Bato bazali kondima za koloba biloko pa izangi ntina parce que azangi kondima. Azana mobeko ta sana ba limite te azana ba égard te azana pudeur te. Azako tala même pas droit d'aînesse. Les Cambotés le compte dans la démocratie. Deutéronome chapitre 6 verset 5 à 6. Mobeko moko e bomba kama makamwe masumu ebele. Parce que le sumu est seulement toujours en série. Ce qui n'a mobeko moko mona makamwe ebele na kati kuna. 1 Timothée chapitre 1 verset 5 à 11. Kuna pe ba limboli biso tina nini ba pesi biso mobeko. Mobeko yango de bomba kabizalela kitoko e niati bizaleli nyonso ya mabe. Soko sana mobeko bizaleli ya mabe komona na kati ya bato te. Mobeko e bomba kango e niataka mibeko nyonso wana. Batata ba mama na ntongo tozalaki ya papa mfuambaza lobelaki biso likamba ya mutuka ya ndoto ya papa mfuambaza. Bolingo ya mbongo ya mabe. Hébreux chapitre 13 verset 5. Tozala na bolingo mbongo te nzamba ebi mposa na biso. Mposa na mbongo yango ezokwesa biso mingi na mibeko. Mutu nyonso alingi azala mutu munene, même oyo ya mama aza koloba wana, alingi azala mutu munene, azali connecté quelque part. Bazo tindika ye parce que azo vivre, akoloba pamba te soki aza na intérêt te. Pas d'intérêt, pas d'action. Soki azo sala likambo aza na intérêt, aza connecté. Mais mokoloba kokata courant akoyinda. Yango la batata ba mama esenge la biso to kangama na mobeko pote di mobeko yango ko pesa biso nzela ya malamu ozangi mobeko libonde leno ebwakami parce que solo na nzambe na nzela na libonde yo za na mibeko te nzambe ko yo libonde lote. Proverbe chapitre 28 verset 9. Yango la batata ba mama to ko no tanga biso mo Hébreux chapitre 12 banda verset de tanga Hébreux chapitre 12 mobimba to za la bilema te to yoka biloko na te
Esaü azalaki atambolaki na bolema abosanaki bokonzi na kulutu. Biso tozala connecté tokangama na nzambe na biso oyo elingi ye yango ekosala makati na biso. Na nkombo na tata na mwana pe musantu nkolo na telemi wana tiki liloba na papa pasteur. Na nkombo na nzambe tata mwana tata molio mosantu. Kolo merci. Toyaka mardi formation ya makasi penza. Ekosembola biso. Mobeko yango nde ezali liaison ya nzambe na moto. Soki ozangi kotosa mobeko liaison ekatani. Mobeko yango nde esimbolaka moto, epesaka likeseni. Esika oyo mobeko ezali likeseni emonanaka à travers kaka mibeko. E mibeko yango nde epesaka nguya na kibokonzi, epesaka mayele, enetolaka moto mibeko. Besoko mibeko ezali te omonani eloko moko ya pamba. Yango na moto nyonso tu oyo azali na mibeko bakomona eloko la zoba. Enge bene mayebiso tolandi na papa mfumalongo papa diangenda. Mibeko ezali très important. Tala na ebandeli. Kibokonzi na nguya na nkemo nyonso tu oyo ezalaki ebungaki kaka liaison nyonso tu tokoma bato na maleli na mpasi kaka na kozanga kotosa mibeko. Yango na nzambe alobi na nkoko na biso Adam. Alobi po yoki maloba ya mwasi non pe ozangi kotosa mayenga na lobaki ebe mabele edui malédiction na tina na koto. Donc papa mokolo malelo merci na ndengo rappeler biso ndenge boza ko rappeler biso ba sujet oyo. Mobeko epesaka elakeli mabe na kati na moto. Mobeko epesa belaka moto liwa. Yangwana na Romains chapitre 6 verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Soki yo sali lisumu, obuki mobeko, liwa. Eki bokonzi nyonso tu ndenge, papa diangenda alobi yango, ekweyaka pona kozanga kotosa mobeko. Basakanaka na mobeko te. Parce que yango nde simi bokonzi. Yango simi trône. Mobeko yango nde ezali likambo ya moto ya po tozwa tante na tina na likambo wana papa pasteur azweli biso yango influence ezali kaka ndenge elobaki na nkoko na biso Adam. C'est question de responsabilité. Lokola yo alobi lokola bino te lokola yo ozangi kotosa mayenga na pesaki yo mokile la kame mabe. Donc, lelo papa, on rappelé na biso bakimbangiste à travers cette soirée l'essence des responsabilités. Moto na moto azala responsable. Tous à la adulte, to kamata likamo na biso avec le plus grand sérieux. Likamo e batata ba monela ki yango passe et pesa mel biso to kamata yango to zala na yango avec le plus grand sérieux to zala responsable parce que bakoto na yo bakoto na binote yo ngana lobaki na yo yangwana Dieu emploie toujours le singulier. Pourquoi? Parce que c'est une question de responsabilité. Vous allez responsable. Tu as fait ça. Vous allez responsable de Etoboyaka. Donc batata ba mama ba kimbangiste na ba non kimbangiste bazako lada programme oyo tous ala ba responsable. Toko kamata kaka exemple moke. Deux exemples. Sokotali na Nombre chapitre 31 verset 17 ou verset 16. Moïse a rappelé, avant Moïse a komana souka mission na ye, Moïse a rappelé à l'obi, boke na koboma ba madianite nyons, mpo a rappelé bango à l'obi, bo yebi makamo Balaam alobaka, influence ya Balaam, et pas na Balak, akamataki ba na basi, bakota na kati, ya litonga na bana na Israël, bakende na kati na masumu, yangwana mpasi ekotelaki biso
bato bakufaka ebele na ntina na likambo wana. Souvenez-vous na bosilisa bango nyonso tu yango na papa omoni bato bazali koyeba eyebanaka ete Balaam apesaka conseil wana na Balak. Ndenge nini nkamba oyo tokokitisa nguya ya nkamba, ndenge nini tokokitisa nguya ya bakimbangiste, tofingaka tocholaka motambolisi na bango parce que bakangana na motambolisi na bango makasi tochola po to décourager bango. 1 de 2 totia bango na kati na masumu. Soko basali masumu, eh bien Nzambe apesi bango mokongo makambo nyonso ebebaka te ebebi. Voilà. Wana conseil à Balaam et pas na Balak. Omoni bato wana bazali dans nkembo, bazali bato ya bazali une société, disons une nation à part. Ah, Balaam sika wana mfumo longa lobiete kibat. Tolandi jo tolandi te. Tolandi. Yango wana papa, bato wana bazali na étoile ya ndenge mosusu tokolonga bango te. Ye kutu aluli Balaam aluli abisoko ngana zalaka na bango elongo. Kolola jalousie. Soko ngana zala halubi moninga bato wana bapesaka bango kolaka mabete bazali une nation à part. Eloko na tini yo kotisa bango bilenge basi basale kopo kaka ndenge papa diange na uti kopesa bakota na kopo bakota na moyibi bakota na montage bakota na boye ale kochola motamolisi na bango pona nini nguya na bango esala nini ekita toyeba ndenge ya kozwa bango. Omoni mayele na bango bazali na mayele, biso mpe tozali na mayele, biso mpe tozali na mayele tokotika te pona kosilisa papa. Omoni Congo, société babegi Congo, antique royaume de Congo, et vous allez qui fondé dans kata mibeko ezalaki makasi. Tango mibeko ezalaki makasi e badaki kobana Angola kuna na Namibie awa te, Congo Brazza te, awa te, Gabon te, kuna na Cameroun, c'était un royaume puissant. Pona nene natina na mibeko papa, natina na mibeko oyo ezalaka na bango na bankoko na biso. Mais tango mondele aye influence na bango ndenge na sakolo bamakama Balaam tango akotisi bango bakomi na boyokani te bokabwani bubulu ekoti na kati na bango. Fin de fin eloko ezalaki na bango molimo ekei na bango. Le 15 novembre 1500 Alexandre Datri abotoli libanga oyo ezalaki ya fondation bakei nango na poto totikalaka bitelengano. Omoni soki mibeko ekwe bino nyonso toki bokonzi pasi ekoteli bino biso fotosala keba fotosala très vigilant ekei kuna. Mais malgré cela Nzambe azala kaka Nzambe na bolingo yango wana mama Kimpa Vita alobi likambo te biso tozali na Nzambe na biso tata Kimbangu akoya akolongola biso na kati na mpasi etata Kimbangu aye etata Kimbangu yoyo biso tozali na ye papa. Et tata Kimbangu aye kusala nini aye kozongisa mibeko alobi kisolo kele eloko biso tobongisa ke sali nini ezongeli biso dialongana elaka oyo epesamelaki esali nini ekokisameli biso diangene likambo biso tozwi ekei na kati ya mokili mobimba yango wana ekei na motema. Yangwana papa Kimbangu le 15, c'était le 4 juillet 1915, mariage. Tango papa Kimbangu aye na okamataka kawada pour natikela pe pasteur Urbain Senzela. Papa Kimbangu aye akamati lindalala. Lindalala ati yango na mabele ekomi mbila. Ezali elemo pona kolakisa mbila ezali na ba fonction ebele ekopesa ndika ekopesa kombo ekopesa mafuta ekopesa etc. tout ça pona kolakisa te ngai tata molimo mo centre molimo azali semo moko misala ekeseni moto na ata na mosala kasi boyeba ke molimo azali kaka moko. Tata molimo mo centre avani wapi na nkamba ata ekei me tata molio mon centre azali kaka ye moko misala bikeseni aye kotia oyo na esika oyo ezalaki mbila eye kobima
ntsanda figuier. Ntsanda wana yango nde ezalaki na mbanza Congo. Ntsanda wana batiaki tadi dia ntili kwa libanga ya fondation ya royaume batiaki yango wana. Fondation libanga ya ntalo. Mikolo nyonso basako soki batata balonge bate tadi dia ngolo aza wapi? Na nkamba tozali na ye. Oyo wana ezali ntsanda. Ntsanda wana bankoko balobaki ata lingomba eke biso nyonso to kasi origine na biso kaka namba na Congo. Wana ezalaki Babele ya kala. Congo dia ntotela. Kuna Babele wana ya kala. Sika boye komi Babele ya sika. Ezali wapi? Yango wana ya salaki. Ati mbila, ati pensa, ntsanda. Fugi. Ezali awa na nkamba. Esika mususu te. Etataki mbango atiaki yango ezali awa. Mutakolongola yango azali te. Mutakolongola yango azali te. Lingomba ezalaki kuna na Amerika, ba Mormon. Mibeko ezalaki na bango makasi yango mpe etomolaki mpe Amerika. Mibeko wana. Après tango bango bamoni ke mibeko eleki mingi babani kolongola mobeko moko. Lingomba ekweyaka te, ekwe. Baza na mbongo kasi molimo azali susu te. Likambo ezali kate na biso. Mibeko ya nkamba renforcer yango kaka makasi penza. Allez, Exode 20, oui. Tanga yango te na soka. Précepte, oui. Bakisa lisusu mibeko ya nkamba, oui. Ba recommandation, oui. Pona nini mpoto batela eloko oyo batata bamonelaki yango pasi. Moto mwindo azonga lisusu na bombo te. Toko zonga lisusu na bombo. Na komo na tata mwana tata molio mosantu. Merci Yahweh pona maloba. Merci Papa Songanzila pona maloba. Na kombo na tata mwana pe molimo santu. Mibeko tokoko kwesa yango te. Mokolo Papa a présenté officiellement règlement intérieur tozalaki na piste hélicoptère le 17 juillet 2007 soki na bosani te. Apesaki mokongo na kilongo na maloba ya papa lobi ngai nazali kobanga baye baza sima na ngai. C'est-à-dire baye baza na kati ya kilongo. Yango mobeko esengeli tosa yango. Eloko ezali kosala force ya église kimbangiste ezali nde mibeko. Yango bokesene na yango na mangomba mosusu na ba structure mosusu. Mobeko ekoko kweya te papa. Oyo yokaka spiritualité ezali nde mibeko. Tango moto azali kotosa mibeko azali na spiritualité ya makasi. Na bonzambe na mangomba mibeko nde yango ematisaka spiritualité. Soki tozwi ndakisa ya koreki tango bazalaki makasi na mabondeli ko batela mibeko baza na mabondeli na lutendele kuna bazo sala mabondeli pe misala même papa diangena za ko ya kotala bango presque chaque jour pe bazo mona ye papa za na monkota zo longwa bango na lutendele na mabondeli balobi papa longwe alati bilamba ya couleur boye akomi na pompage akomi na mbudi akomi na abimi pe kaka papa linga bima pe papa abimi akomi na bilamba ndenge ba monaki tala niveau spiritualité. Donc tango moto azotosa mibeko azali na pouvoir oyo nzambe apesaki na jardin d'Eden na Adam na Eve malheureusement baye ko bebisango. Et tango Adam na Eve babuki mobeko liaison relation na nzambe ekatani. Donc tango tozotosa mibeko toza na relation ya malamu na bino. Tango tozali ko buka yango relation ezali ko katana. Et batu ya ndenge wana deja baza déconnecté. Baza susu na liaison na binote yango bazali ko finga bakomi ba ennemi, bakomi ba rebelle. Faut ko comprendre bango na sens wana. Tango moto abebisi deja relation na nzambe akomi rebelle, akomi motomboki. Biloba loba. Sans réserve, sans pudeur, azoye bate même na culture na biso Congo, même africaine. Toto sakaba konzi, toto sakaba mikolo,
tomikitisaka todozaka malobo tokokoloba eza na malobo kokoloba na miso ya bato eza na maloba mosusu kokoloba te mais lelo ekomi sans pudeur sans réserve sans honte moto azali fier ya koloba alatami na molimo ya satana po ete akweyisa bato ebele ndenge tolobaki papa nyonso wana eza stratégie ya diable po ete tolongola kondima na biso confiance na biso epa na bino me biso tokolanda bango te tozali nsima na bino papa stratégie na bango po ete bino bose découragé bokose découragé te papa kutu wana bato akokipe te le chien abwa ndenge papa songa nzela alobaki mokolo wana la caravane passe biso objectif bilaka elike na biso nyonso ndenge révérend elebe alobaka papa ozali dernière chance mpo na loposo lindo po ete oye na troisième phase na yo mokokisa bilaka ndenge batata balakaki tango papa akoya tango tata akoya tata yango ezali yo wana nyonso ezali badistraction papa yo moko kokisa bilaka na yo bato ya mormon batosaki mibeko te tango mwana ye kozwa bokonzi baye koinfluence ye na loyenge tango mibeko ekweyaki lingomba wana lelo eyokanaka eso te mais soki église kimbangisi banda batata batiki lelo plus de 23 ans ete ezali kaka ezokoma lisusu makasi na crise ya boye tomona nani bacartepilar babulldozer na tango ya crise mais ezali miracle papa nyonso wana ezali kolakisaka kondima ezali epa na yo kobanga eloko moko te kimbangismo ye yo loba kaka tokosala senga kaka tokopesa po tozali na nzambe mosusu te toza na esika mosusu tozotya elikya te bobele epa na yo papa yebe toza na bana ebele nsima na yo ezala na kati ya lingombe ezala libanda wana ezali badistraction ya pamba donc mibeko ezali na ntina mpo na biso bandimi mpo na biso bana na nzambe yango nkolo yesu alobi ndenge passage papa passer atangi ete ata motuya i ekolongwa te mobeko esengeli etosama kaka bongo yango mpe ekokotisa biso na bokonzi na yo ya likolo nakanisi tokoki kosuka nano wana na komba tata mwana mpe molimo santo merci nkolo nalobili lebisa nkolo nalobakisa liloba moko na likambo ya bandeko ya mormon ndenge bauti koloba ngo na 92 tozalaki na ngola bandeko ya ndeko moko azali kobela aye komona ngai alobi papa na yo pesa nga libondeli parce que mokonzi na biso ntango autaki na États-Unis aye alobi na biso kuna benga biso na palais du peuple alobi na biso que lingomba oyo soki yo mundimi ya mormo za maladi soki mundimi ya mormo azali te luka kimbangiste apesa yo libondeli kokende pa mosusu te parce que lingomba oyo yebani oyo lingomba oyo ezaka na nzambe eza église kimbangiste donc yango na tata toza na raison ya kobatela mibeko na nzambe parce que biso mo tomiyebaka te me bandeko baninga mpe mingi na mosika bayebi biso toza na nguya botinda biso bolemba biso te tokosala tata. Merci batata pasteur ndenge tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kiangani azali kolakisa biso kolamusa biso na manso toza na esengo mingi pamba te toza kibati na ye eza boye te esengo mingi pamba te manso oyo azali kotinda biso soki tosali barecherche na maloba batata toke komona yango wana esengo te papa Sylvestre awati koloba watango bana koreki babata kozala na lutendele tango wana batelefone ezalaki te ke batelefone bango ke papa alati boye ndenge songi ekomi lelo
papa aza na likanisi ayebisi yo moko kasi ale yo ale otamwisi yango na réseaux sociaux wana bunzambe nzambe te mpo ayebisi yango yo moko. Yango toza na esengo mingi ndenge papa Sylvestre auti kolobela yango. Tango papa tomoni ba bidozer, tomoni ba nivelez, ba père Charles. Papa sengaka $30. Tala ndenge tosopanaka. Biloko pe monani. Kasi bato mitema mabe, bato songi. Mbogo ekoma nango ebele, mbongo musa salene makambo mosusu. Tokimine babis ndenge moko obidozer yango wana eza komona esiko asengi lisusu bajip ndenge papa Mfuma Longo bandaki kolobela yango ntango bazokotonga ndako ya mokoto biso mingi tozali présent tozalaki batémoin ye alobelaki yango te aza na posa te eke batongela ye ndako ya kitoko mpo ye amonaka ete ndako na ye ya mokoto ya kala wana eleki bandako nyonso ya Kinshasa. Toyebi te toyebi yango te na mokili mobimba toza na maloba nyonso wana. Eske papa Simoki Mbangu yangani lelo oyo eske aza na posa ba jeep de luxe ya nini wana papa ndenge nalobi ete 32 Mercedes wana bakabilaki ye kokabila me azalaki na bamoye nyonso ya kosala ndenge alingi. Toyebi te toyebi yango te toyebi yango. Donc nyonso wana ezali kaka mpona bolamu na biso yango papa ndenge ye moko papa ndenge nalobeli yango kozonga no nsima te oyo ntango koloba ndenge bapapa balobelaki yango ete ntango kotinda oyo bakosala bazali nde ya yo oyo bazali ya yo te baza na kati na lingomba bango nde bakotiola bakofinga mpo ete badécourage. Papa kodécourage te toza kopesa yo kaka courage ndenge nzembo mama Clemaya yembi ete kunyongi kwa kuko po soko nyongi na motema kuna pasi mukumba makasi o batikili yo surtout na periode oyo tozali ete bandeko mingi tokimi yo emonani te mpona nini kaka mubeko yango papa pasteur bokoki kosonga na bino nga na telemi nani wana okombo tata mwana mpe tata Molimo Santu.